mais en réalité COP ezara ba tuti soko lingo boya Museveni James Kabarebe Paul Kagame ba obeta lisolo na baonde basalaka projet na bango ya ko envahir RDC nazo tikela bino lisolo ngo pona kozongisa ba congolais belé na mémoire bobenga même bana na bino bovanda bana nda po bayebaka kote nini touti kote nini to kende pe pa nini tokomi lisolo na biso na bandeko na biso ya est belé bakosama ebele bakosama baya balamba classe politique babalusa bango na mwamba bakoti yango zelu lelo batie papakoleri bango boliaka batala kaka égocentrie égoïsme avantage personnel de biloko baela ba congolais belé ba abrutir biso pendant autant d'années mais objectif na bango ezali kaka moko il faut qu'envahir Congo. Je ne me souviens de rien qui m'ait frappé à son propos. De toute façon, il fallait faire avec la situation et avec les Aïrois. Disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila. Mais seul, Kabila n'est pas un alibi suffisant pour servir de couverture à l'intervention rwandaise. Parallèlement, 3 autres opposants à Mobutu sont contactés, dont Deogracias Bouguera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique populaire. Autour de Kabila, ces hommes vont former l'AFDL, l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais. Beauté, chers internautes congolais à bonne qualité, bienvenue sur Tindika Tindika avec votre humble serviteur. Boyebike Nazarakana, rien que pour vous. Et à part Bino Nana Batmousouste Nakoki, Goyela Poto Solo Lama Solo Yambo Canabiso. Merci déjà dans la grande équipe. Donc là, je vois Junior Kapaya, Refé Kisombe et pourquoi pas mes salutations les plus sincères à celui qu'on appelle prophète Moïse Nyengele. Moto Oyo, Nzambe Atikala Koko ça a été na vie. Oui, c'est vrai. Nzambe Amimoni Saka et pas Basale Nzambe et Belé Oyo Asale Laka. Ba prophète, ba voyant, ba bishop, ba archevêque, ba pasteur, ba doza ya ndenge na ndenge. Et le lenge mtu Nzamba solo la kanae ezali secret kaka ya yemoko. Mais privilège on a la kuti et pas ya prophète Moïse Nyengele. À propos surtout ya Maramboteli Congo, en tout cas c'est quelqu'un qui est vraiment engagé et puis à Bomakanto to pas bundela ramboka surtout dans ma bondeli oyo peut-être yo nangana yo tozoye bana biso te metomo na kaka ba solution makambo mususu sur le plan spirituel les avons s'accomplir ya na bato yo bazali ko se sacrifier vie na bango mobimba. Mbote na yo mama Yohan depuis Bruxelles, mbote na mama Sharon, mbote na mama Inès, mbote na mama Laurence, ya vie na ngai tumba kolesha toujours aux alakana pour Rolanda biso. Mbote pe na ba Congolais à bonne qualité au bazuli bako Rolanda biso en commençant d'abord par l'association des Congolais de bonne qualité avec le président Junior Chimanga Kalenga, Jordan Lusamba Kwete et pourquoi pas la Queen Soraya bazalaki au rendez-vous toute la famille à Jacques Mbouyamba et Gift Mbaki Mbouyamba. Depuis quelque part, Chypre, les bottes Mbappé, tu peux se binomboter na même occasion parce que grâce à Nzambe, tu as surtout na Mbappé, matoko pema, donc on a payé, tu peux sakabambote na Baléon Munzadi, ba Guilain, Guélor Nkumu, pardon, il y a bata Divan Moubi, et ba Alandabiso religieusement, Francis Colombo na Kampala, merci, Natasio Pesarabiso. Biso tozala marambo belé tokoki sous koyebisa binote parce que la plupart ba marambo tozaki ko prédire ou tozaki ko loba lelo tozali na phase ya accomplissement et on eza eloko motuya. Actualité ezali dominé na sanction o ba pesaka et pas ba américain ba pesaka ancien président de la République démocratique du Congo à la personne ya Joseph Kabila qui est reconnu comme ça Joseph Kabila. Mais lelo azali usurpateur ya identité à Kosabiso un infiltré azalaki au service ya Rwanda. Chose bizarre na moment ba sanction tombaki bango ba elaki biso ba solo pona koyebisa biso ke ekosa lelo roté sanction des ana lelo remonte Kabila zakate na bien moté les États-Unis bomoni ba fanatique ba adepte ba mona ko les masano on a théâtre réel roi blague mais les concernant ils vont sentir douleur et on bomona ke bango nyonso baza en pleine tension. Tension tout ce qu'on a vu sabino équité pour niveau d'entreprise ebimi talebele
Donc l'individu, ndenge na mona ba mbongo ne ba meki ko répertorier, ezali à peu près 53 milliards de dollars. Donc aleki na budget d'abord ya mboka, ya yaka ne lokote makuma anginda a privatiser biloko ebele ezalaki ya. C'est-à-dire ka yaka ko travailler pour l'intérêt na yemo, yango bomonaki aza kolinga kotika mboka na biso te, azaki koloba bomanzo to ka efwa zonga parce que ye a détenir ba propriété privée belé yenda peut ti bomonaka ba président africain belé ba kotaka likambo na biso te, la plupart ba kana ba carré minier awa ba ancien président belé ba renyaka époque ye azaki na pouvoir nako ko yebisa bino lokola ba tabombe ki ba le pauvre Eduardo Santos ba Mugabe ba za belé hein ba ces présidents la plupart ti na Sénégal kuna ba personnalité politique, le roi Moustapha Niasse, tous ces gens-là avaient des carrés miniers au Congo. Voilà pourquoi na ba tunyo so bana ba privilège ba ngonde bomona ba la kasoki ba lamuki ba loti ba lobi kabila ko kufate. Mais chose bizarre, ba tubaka na ba forum ba Nyarwanda ba kuti Moïse Nyaruga ba olela. Mais mutoza na sanction Kabila. Kabila ni yarazana ba M23 te bon. Moïse Nyaruga boaza mutu ya M23. Boni likambo sanction ya Kabila et konti ba Nyarwanda nyoso milelo. Bomi tuna kate pourquoi? Alors, la fois passée, dès que tu as Sarabino, parti présidentiel et marchaki, il a qui démonstration de force na terrain ya ville ya Kinshasa. Mais question moko na réfléchir na mituni si Kabila vraiment à la ranamité ma congolais, ya ba congolais plutôt. Boni to sali constat to tali pena na lisu abie to fongole ngo pena ne balobaka lisu likolo ya lisu bampanya Vincent. Tu qu'on se rendre compte que Kabila la population va protaka Kabila na motema te parce que ce qui population à Congo ba na souci à Kabila na besoin ya Kabila surtout bande konanga ya est na moment ba sanction yaki tenera to mona ba marche ba tambola pona ko lobela to ko telemela ba sanction ba pesi Kabila na mitema ba congolais azalaka te parce que ba congolais ba bi que Kabila nda azaki wana pona ko bomaka bango en complicité na ba rwandais. Lelo et monani na miso batu nyonso mais ça na kombo moko zo tanga mapezo bima lisusu makasi parmi ba financier ya AFC M23 kombo Moïse Katumbi pe na okezo régner na ba rapport musupe ya kalakala ya Nations Unies Moïse Katumbi pe figurer mikolo yo Kabongo Honoré Kabongo ya journaliste yepe auti ko repérer actuellement passeport Moïse Katumbi atambola nango eza ya Zambie. Alors, ngai nazo comprendre te, okukuta bato ba telebela mingi to changer constitution, ce sont la plupart des infiltrés congolais au ba infiltré biso nde ba comment ko boya to changer constitution parce que constitution actuelle est un avantage na bango. Yango bango ba ko telebela to changer yango. Alors, est-ce que ko changer te, ça va se savoir. Mais au moins après marche, il y a IDPS ba kenda ki tina ambassade des États-Unis ba pesi memo na bango. Mais eloko amnene oyo na kosenga kapa ya kotiela biso ngo lelo ezali place président par intérim ya IDPS Augustin Kabuya a kosenga sikoyo États-Unis asuka na sanction te mais s'il y a possibilité balancer mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila parce que Joseph Kabila a mokangami ngakutu avant ya loba ye Augustin Kabuya déjà prophète Moïse Nengela sa ipsenga ke non ba mona Joseph Kabila na elamba ya makala na nzoto. Et là-bas, prisonnier, prison Makala, déjà sur le plan spirituel, on a Kabila. Et puis, on a comprendre que Kabila, les Bamil Kolekoya, les gars, qui s'afficher dans courage avec la présence, Mingi Banoko, on se méfier, on a déjà papa, on a sanctionné par les États-Unis. États-Unis, il paraît Kabila, le baba, l'accès, va preuve. Ah, Kabila, alors quand ça dit, ça devant jugement, on va prévoir les sanctions, papa. Parce qu'on a Maryland, c'est le man in toi le guna Kabila Ranelo côté des États-Unis. Bon, c'est le man na Maryland kuna aza face à la justice américaine. Problème est zani. Est-ce que beaucoup aiment ça biso? Allô? Quelqu'un peut me dire? Kabila n'a aucun bien aux États-Unis, n'importe quoi. N'importe quoi. Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo, un Rwandais. Azalagi na Afdel, ye. Azalagi na RCD Goma, ye. Azagi na CNDP, ye kaka. Lelo, azana AFC M23 sauvant la RDC. Or, Nicolas, ce que beaucoup de déclarations sauvant la RDC, moi, na bengundana, pour se rendre compte que
Tout ça va te sauver la RDC, tout se sauver, mais ce que bamoni biso. Espoir, non, so même na Congo, même baboké, tu libanda, tout le monde derrière, ces derniers temps, travaillé d'arrache-pied pour que Kabila zonga, ba komaki ko bongisela biso, Kabila ba mbelirier, alaki sou mobomité, akomaki mutumalamu, et le diable pour eux, c'était devenu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tshisekedi wa yuma bara yanke civil, al tangisi, yanke makambo. Léopold Sapo, Congolais de bonne qualité avec Patriarche Pierre. Bozola nangai wapi. Bino bana vilnine. Bola ndelanga wapi. Pongai baola nangai na Londres. Nga baola nangai na Paris, baola nangai na Bruxelles. Donc, yosko zola nangai wapi. Depuis Anvers, Mami Bomolo. Yé baola nangai. Yosko zola ndelanga wapi. Il faut yebisa biso yozola ndelanga wapi. Boko magana monaka. Marie Kaleseoko. Je suis très content parce que Bozana Poto Solo là, ma solo, il y a Mboka Nabiso. Mboka ezali ya kuyinda, bakabiliste, bazoe bate bad ma formanini. Alors, Kagame a kokite, agendaki Tanzanie pour nous kosenga mo ba aide biloko Kabila musuza kana Tanzanie, ba me ko protéger ngo mama wana aboyi. Ba koti ba réunion ba tuti ko comploter wana ba kota ki réunion na okezaki na Uganda Museveni Kabila Kagame Salva Kiir ya Sud Sudan na Ruto ya Kenya bango nyonso wana kaka bazali mais bobanga te Tshisekedi ye moko azokita sikoyo Uganda Tshisekedi akita Kenya ye aoyela bango na nzoto sikopo ye nde makambo ya na masa na Donald Trump il suffit à bengi ayebise makambo ifo basala alors koyoka motema pasité pour un partenariat avec les États-Unis et ça blague. Et puis alors comme sous ils allaient que depuis la sanction quoi naoki ata ville moko marche moko te mais naoki marche moko annoncé le 15 mai ba congolais ba tambola pour na banyamulenge batuti bazaka na Congo baza ba victime génocide ya batuti na Congo biso na Congo to sala génocide ya batuti mais comme théâtre, bongo 20 millions de Congolais toujours bêta masolo. Baza banani babomi bango. Oyo ke bato baki maye les makasi sur tous les mascaras ils ont repéré dans le monde entier. Place à Koko c'est là, ils ont les sous-soutés. Les soldats ba FDLR et Zindi dialogue avec pacte social ceux qui terme moko Senko bazaki vivre ensemble voilà. Senko toyoka bango souté. Dialogue na bango parce que tous les bateaux tous les mouvements vont sentir un cap pour la Kabila. Kabila bateau babundele na Facebook, na ba réseaux sociaux mais na réalité au monde muto abundela Kabila te. Kabila zalaka na batuti. Kabila a l'argent mais il n'a pas le gens. Tshisekedi a le gens mais il n'a pas l'argent parce que Tshisekedi tisikoyo. Totika na ko mona bien privé à Tshisekedi yemo côté na mboka oyo. Depuis là, na ndenga mabete, Tshisekedi on cherche tous personnes waza ko détenir ba bien privé à Tshisekedi de pas en pouvoir na kati ya Congo espace ya Congo mobimba boye bisa pe biso po biso toza au courant te ce que botie biso au courant et ko sala biso bien alors ana loba eronde émission zo ko le kaboye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko solola na ba pandisango ba ko tune mituna ezala presse nationale presse internationale presse locale pour ba loko à presse Atoro lui France Kuzike ça peut baza invité na mikuse na bango balotaka Kabila mais ana choité sikoyo adutaka Tshisekedi alobaki aza communicateur recteur même banda sali formation na ki rectorat na ye azaki communicateur ya Fayulu bwaka Fayulu alinga komona zu Fayulu te akomaki communicateur ya Moïse Katumbi kokumza Moïse Katumbi bwaka ye lelo ana Kabila aza kosala apologie ya AFC ya Sovo la RDC parce que mbongo nae et utaka pa ya Saïba yem tapé saraye mais mikolo bango nyostu tous les communicateurs wana place mbongo bimaka zando bakanga bakozo sumbongo wapi biso na bino total na rabona misu tomona na kaka mais bozala na privilège quand même na honnêteté na humilité ya ko reconnaître que te biso zaki ba lanceur d'alerte otoaki très confiant na kondima parce que tu vas ki nzamba za na contrôle na makambo za koleka na mboka na biso na parcours nyonso topesa kabino est-ce que na moya lelo M23 et ça sous verbe avancer ou bien remis verbe de silence vous constatez ni Laurence Kanyuka zalaka kaka na tuni kaza mutuna na ndenga mabete
Corneille Nanga, Mikolo, silence makasi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bao panyanya, bao panzana na ebisibino, vous devez compter les jours. Maintenant, la tchelibino, cap décembre, pour tant to fêter biso na bino, to fêter le mona bande konabiso, ya Ruchuru, ya Bunagana, ya Masisi, ya Goma, ya Bukavu, ya Kamanyola, ya partout. Bukanisaki, ba eko libérer bino, mais bino mo comprendre que et commandé qui n'a ronde dans comme en actualité et porter ça en langue congolaise. On a baba libérateur, on a bagina projet. Alors merci na Donald Trump na Félix Tshisekedi. Bobomi soudanisation. Bat bagina projet pour soudaniser Congo. Boche bango à l'écart. Parce que boulevard reza polele. Ngai na na tongo na bisi bino ke changement constitutionnel kozala. Toko changer couleur ya drapeau. Drapeau nga na pesa ka bino couleur na bato balandaka nga na tindika depuis tanga. Ce que s'accomplir beaux à la reconnaissant makasi koya vert pour na koloba non ndeko ozalaki na ona raison tala lelo yo kolobaki yango parce que drapeau nzamba pesa biso sur le plan spirituel ezali a deux couleurs couleur ya jaune na couleur ya noir nde obiso toyebi te ce que changer bobi c'est au momoni ba couleur yo lobaki yango te mtebimi ebimi nzamba mususu yo nzambe ya prophète Moïse Ndengele akosaka yo depuis 2020 puisque ngana banda ko lobalika mo changement de drapeau na couleur nango depuis 2020 na lingité yo ya kosutuka et kozala ya jaune na noir ba pesaki ko tuna détail pe ya explication pourquoi drapeau kozala jaune na noir parce que noir ezali ko symboliser justice et puis jaune ezali ko symboliser richesse parce que jaune ezali couleur ya or et puis ça ba or tona bomengo ko sakana te pe awa bato balanda kana na robaka place États-Unis za ko occuper la première puissance ezali place na biso et c'est actuellement vous constatez que ba prophétie ba pasteur même étranger za ko bima kolobake Congo bientôt là ils ont comme très puissant et ba investisseurs banda ko wele là ah ils a pas na biso Kinshasa ils ont changé Congo ils ont changé parce que ezali en construction pendant quand même toi na guerre imaginez ce que so guerre ici to ko salandeni alors Junior Kapaya tindika bextrait na bamona mokonzamboka bamona mokonzamboka ba illustration pena loba na po akozala devant la presse ndenge toroba pe ba ko tuna imituna mais avant yango tshela biso na extrait ya marche ya Augustin Kabuya place azako loba pour kaza ko senga na États-Unis après sanction soki bakoki ko kangela biso Joseph Kabila parce que to komine bosenga biloko nyuso to botola nyuso to kozwana biso mais ye mutu il faut qu'il paye d'avoir infiltré la RDC parce que Joseph Kabila pour ceux qui ne le savent pas Joseph Kabila c'était un Tutsi Joseph Kabila aza Tutsi on a bomona ke bakosaki biso azali mwana ya muzena sifa mais bomoni ya kanga maka côté ba Tutsi pas défendre ba Tutsi M23 balobi yango nini ya ba Tutsi mais ancien président na biso ko défendre bango non ma combat na bango est légitime les aspirations il y a peuple c'est pour vous dire que il défend ses frères Tutsi azala kana bango ya bomonaka buko eluka ba photo ya bato batucho ba yakana bangombe o ekota na banundiluka problème beaucoup de Joseph Kabila o sekisa bango o sekala bango bande one batuti bazala bande konae bo mi voilé faste ya bomona ba sala apologie trop ya Kinyarwanda souvenez-vous na législature mo le cas excuse Jeannette Kabila a sengaka na parlement wa bakomisa Kinyarwanda 5e langue nationale et bato tout basu que la Kinyarwanda c'est depuis radio Okapi exista bazala ja ko tshela biso Kinyarwanda ke e lo ba makana Congo na radio na bazaka ko lexa parmi des informations de bo surtout que la te donc complot ezaki makasi pona ko déstabiliser RDC moi na Congo la muka comprendre ba communicateur rebelle pe ya M23 moni ba olela oyana version botika bango baloba onyo sluba koloba c'est comme on dit en français les chiens à bois la caravane passe oui makele ne bango ba romesa na kala mingi te parce que ba koyeba qui était mu kontombolo de privilégié alors tu so extrait wana ya Augustin Kabuya place azolobela aza ko senga Donald Trump balancer mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila c'est parti. Sanction contre Kabila est acceptée par le peuple congolais dans son ensemble. Nous
l'arrestation de Joseph Kabila. Le président a pris le premier pas avec les sanctions. Maintenant, le peuple congolais veut voir encore votre position par rapport à l'arrestation de Joseph Kabila. Ba sanction, il y a Joseph Kabila. Il est ici, tout premier, tous les doyens de tous les touti. Moïse Nangurgabou plaira dans leur forum. Non, comment, merci beaucoup, maman. Yohanna Lisette Mongendou, grâce Nabino, to repéraki, bisope toko diffusant, parce que toi, ne le comme souste, bango ataba kimi réseau, biso tuzana, tokene na bango, tina suka, tina mongonge, nenge bakinoa, balobaka. Alors, Junior Kapaya, tindika biso, tomona, toka Moïse Narungabu na forum na bango, ndenge akolela lobby, na montré itango bakei kuna, na Suisse, muto président qui réunion, et comment kinde, américain. Mais est-ce que vous avez bloqué les négociations parce que M23 babimisa qui il faut que l'on la condamnation il y a Joseph Kabila. Mais bien Joseph Kabila la rana binoté. Bien M23 bon plaider ba la condamnation Joseph Kabila ndengenine. Il faut pas libérer ba prisonnier. Ndé blocage ne sont constater mamo ba américain ba comprendre nzoka ndé kolo makam ndé bomona ki sanction est tombé rapidement. Américain merci. Alors kapaya tindirge biso Moïse Nyaruga pour nous ça la plaisir à président Chimchimba président Chikito Mushashino na ba congolais nyonso ya bonne qualité ba vandaki ka boloko la ba Roger Boya ba kolanda biso tindika bayoka Moïse Nyaruga. Bandeko ezalaka na phénomène moko oyo bandeko na biso ba congolais belé ba kosa bango ba kosela bandeko na bango makambo ba congolais objectif ezalaki nini to diabolisaka baluba mingi mais to kotisa ba rwandais na mitema ya ba congolais ba banda ko sepela na ba rwandais mais entre baluba na ba rwandais banani baya po ba boma ba congolais na banani baya po ba bikisa ba congolais ba rwandais tangu baye babatemi sima ya bandeko na biso bakatange na bandeko na biso akivu baye biso désordre batu batondisa kisasa lelo bamatisa bandako ekoma cher place ya terrain vide za rasute na kisasa ezali ba rwandais baye biso moyibi baye biso culture ya machette ya kobomana ya makambu kaka ya mabe mais batuti yango babata makasima bandeko na biso wana bakatange na bakivusie baba na kosi victimiser ba prolongeant baba na koloba même que bazo menacer ba Swahili na Congo na Kinshasa bazo menacer ba Swahili or na ekolo Congo ba Swahili ezaka espace linguistique or Swahili loba maka na Congo te Swahili loba maka na ba pays belé sikoyo biso ba congolais to ko ina ba Swahili c'est que ceux qui to yini ba Swahili to yini Kenya to yini Tanzanie to yini ba pays no selo ba Swahili voulez-vous dire suka na mensonge
Soukana Lokuta. Alors, Balouba, est-ce que va contribuer en économie? Est-ce que Balouba va la ramper à Malam Baportak? Au-delà, il y a côté Bapesa Bangoka côté négatif. Tous en la période de tribalisme était. Mais tous en la période d'esprit à unité, Congo Bomoko Bolingo ya Congo na ya Congolais. Mais il y a une dame, Batubamo na à réfléchir à terre. Maintenant qu'à tenir ba propos moko boye. Nazo tchela bino on peut na konfanse bande konanga bakatangete, bande konangai ou balobaka langue swahili te, tout ko bande konanga balobaka langue lingala te, langue ki Congo te, tout ko bango moko pe baluba pete. Mais est-ce que nakata ba propos ya mama oyo? Makambo aza koloba eza ya solo teza ya lokuta. Danono kapa ya tindika. Ya kizenga zalakate basaka ba malin bokanisa kaka ndenge o baluba batondisela biso Kinshasa si batondisa mbongo baluba baela biso embouteillage montare moto mutuka eza mbongo bino bakatange boela biso nini na Kinshasa si kikuluna na ba machete tokende na no betango kitoko bino bozo baluba batondisela biso Kinshasa baeli biso mbongo bino bakatange lebele biso ba mobondo na bana mike kindumba batu baeli biso mbongo na batu baeli biso kindumba na ba mobondo ya wapi ya bien. Oh baluba bazaba vantar bazaka baye bakande ko luka mbongo bayi developer ya mboka baeli biso ba montare bayi biso mutuka batondi sikisha mabeza wapi si batondi seli biso ekonomi ngai na ngara bino awa toko sapola na kitoko. Depuis la nuit d'état ba congolais beleti lelo ba réaliser nante libération oyo afdelela ayela kabiso ezaki libération ko libérer ba congolais te ba zaïrois de l'époque qu'on était te mezaki pona ko envahir biso ko banda ko exploiter biso pe ko bomba biso millions et formule wana ba appliquer na AFDEL ba appliquer na RCD ti lelo pe ya on ba appliquer na FC on bomone bazoela biso nanga mais en réalité cop ezaka ba tuti soko limo boya Museveni James Kabarebe Paul Kagame ba obeteli solo na baonde basalaka projet na bango ya ko envahir RDC nazo tikela bino lisolo ngo pona kozongisa ba congolais belé na mémoire bobenga même bana na bino bovanda bana nda po baye baka côté nini touti côté nini to kende pe pa nini tokomi lisolo na biso na bande ko na biso ya est belé ba kosama ebelé ba kosama baya ba lamba classe politique ba balusa bango na mwamba ba koti ngo zelu lelo batie papa koleri bango boliaka batala kaka égocentrie égoïsme avantage personnel de biloko baila ba congolais belé ba abrutir biso pendant autant d'années mais objectif na bango ezali kaka moko il faut qu'envahir Congo yango boka lisolo à lemera. Alors ici nous vous mettons de suivre comment histoire ya AFDEL bandaki soko comprend histoire ya AFDEL nde comprendre pe histoire ya AFC M23 sauvons la RDC que ezali super chéri ya makasi kapa etindika pour na kosala plaisir na vie na nga tumba kolesha Léon Munzadi ba congolais nyonso ya bonne qualité o bazwa ki libakula privilège ya kolanda biso religieusement Francis Colombo yo zaka na Kampala yo comme Museveni muta banda lisolo abeta lisolo Kagame basalaka plan na bango nde bayokanaka keno faut koluka bazairo kotia bango nyonso esika moko balanda de conduite biso tokosala avec James Kabarebe na pointe tindika biso. Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Et en plus, il était du Katanga, de l'est du Zaïre. Il parlait Swahili. Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. J'ai accepté de le présenter à Kagame. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Je l'ai conduit à Kigali. Je savais où aller. Je connaissais le bureau du vice-président et les gens qui travaillaient avec lui.
J'ai vu Kagame et je lui ai parlé de Kabila. Il ne le connaissait pas du tout. Je ne me souviens de rien qui m'ait frappé à son propos. De toute façon, il fallait faire avec la situation et avec les Zaïrois. Disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila. Mais seul, Kabila n'est pas un alibi suffisant pour servir de couverture à l'intervention rwandaise. Parallèlement, 3 autres opposants à Mobutu sont contactés, dont Deogracias Bouguera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique populaire. Autour de Kabila, ces hommes vont former l'AFDL, l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. C'est un jeune officier rwandais qui est chargé des opérations militaires au sein de la FDL. James Kabarebe n'a que 25 ans lorsque les troupes du FPR prennent Kigali en 1994. Il en a 29 quand Paul Kagame lui confie la mission d'aider les fondateurs de la FDL à renverser Mobutu. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec 2 hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales. Un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Ils étaient contents. Je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés. Kolo apambola bino, apambola mabota na bino, merci na Junior Kapaya, merci na Rife Kisombe, merci na ba Congolais nyonso ba pesa biso privilège ya kolanda biso, surtout Mama Yohan, merci na soutien na yo. Merci na bino nyonso bozali kotiela biso motema pona kopesa bino basango ya République démocratique du Congo kitisa motema kala mingi te wana obomonaki ya IDPS ba marché, ce n'est que le début de commencement mikolo ezoyande mandala le kozala Congo moma parce que tozo mboka na biso pe mobimba. D'ailleurs toteki ko détruire biloko batiaki na chanzu ya banti missile solaire na bango to détruire rango FARDC eloko ya makasi. Kolo apambola bino, apambola pe mabota na bino. Bye bye.